parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on sait quand on va couper. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together original. Yala danoise, yewana liboso na bino. Bande konangai, solitude et Sili. Boya ebele, tozali na site de rencontre. Ezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors, bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, soko se sentir seul, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate, bande konanga, awa okozwa. O luka mwasi ozwate, awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko solo na ndenge ya bien, okozwa mobali ya bien, bande konanga, n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription d'ali gratuite. N'hésitez pas, venez. Nazo Zelabino, Bozali, bienvenue. Love. Mouah! Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na loto, mama ya katolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo. Sokolo takinga na ndoto, mama ya katolingana na biso, tomona ba pasteur mayo. Hello tout le monde, la famille sous les baobabs, la pesibino bambote bele, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobabs et puis na live together en tout cas boye bele surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment bele bokozala décider et pas ya sous les baobabs yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, tobendi bino ebele, eza joli batinisa, ye, joli batinisa ngayo, en tout cas, bambo ebele, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na bengi bino, Ouenge TV, na mona epe vidéo, na pe na sala la sport. En tout cas, na bengi bino boya vraiment ebele boza, décide na souhaiter bino, bon week-end na bino, quid mada, Moulaja, Mario Moulaja, Vraiment, eza triste ya koyoka makambo ezoleka na mboka manike ba partager lenga audio yoka manike tozano baninga yo wa mama mukolo yo nanga tobota mwana mobalo wa ndoki yo bota bana nono bota soki 4 soki 5 soki 4 bana na babela déjà varicelle bongo babela déjà ki kolokoto bongo yo so mona mutna bokila bela kolokoto bongo mani ki andoki yo ki tata onda no kune po kendra na kasangulu kuno kena osame negise tata ondo kasi to yebite poni bino ngolo bisa baba ko poto ngolo ndane sote nga mwana bandali vie na ove jo na kinganga je na amuta kisi bino bana banganga bozala bongo bofuta basor batata na bino makambozalaki ou bien oyeba Yesu okoma kosambe ndenge kutino papa ne ngundunga kutino la nzela ya nzambe akoma lelo pasteur yo papa na yo vie John azali muta kisi nga aza mwana bandali banki 355 tanga na vai na bandali na vai na bandali te vie John na bino papa na yo vie bandali ngape na mwana bandali ba koko na ngati lelo bandali banda soki banda 59 biso koko na so apese aza ko lupango na bandali mama na nga koli wana bandali na bandali mwana muke komina kini abotami aye kokola na bandali bio kantana nini o amasimono omela drogue mutunu eza bien te papa na bino deja bata bakisi yo ba pekisa bino mibali botika osimba bakisi bozo mona soka bana na bino tala mwana mwasi o
manike abota na babia bana mibale epe na babia bosi bokabwana kala otola ko babia na munoko biso toza pe na ba futur na biso toza pe na ba passé na biso ti biso to bota pe na ba mibale musu ba boli kambute papa ya bana me yo koma ko baba le ko koma marié or que à 30 ans que après baba après babia obota déjà na mwana na mobali mususu ya mbila oza mama moboti wandoki yo na vino somo na kolokoto bo bimela mutu wapi bino bato boso bo ya kolokoto bandoki nyoso bokote la ndoki bandoki nyoso bokote la ndoki oyo ya mwaso ya bebisi mwana mutu po mama Validia kufi ifala Validia na tata na pesa Ibrahim ne exaucer na ngana na kangisa yo tellement congolais barane droité congolais barane droité boye barate mokile bandaki na liloba bandeko na poto na soi na vase na nga na epsi vase na nga zelo komona je là tu vas voir ce que je vais te faire tu vas voir bandeko bato mokili bayoki après une semaine 2 semaines vase na nga kufi ba okanga yo mutolobaki ko boma yo mutolobaki ya kufi yo soi na valdi même pas 2 semaines lobi na babi zena rolakisa oza mwana mtu ebi mingi zena rolakisa yo mwana na même pas une semaine a fêté anniversaire na ye biloko bimie na njoto kolokoto jana sabino bato basali saka mpese zali ba mama ba mongo na Lac Edouard baba mama mibale mama moko zalaki na Kimbondo mususu na Lac Edouard mami yela ande kwa famille nga nakosi batu mingi wabela pese na Kishasa bayebi na bandale bisengo epa basalisaka nani epa basalisaka mama mongo o asalisaka mpese nga moko nazalaka mwana musicien tango biso to naza bana mike bazobwakela mama na biso ba mpese ma Yvonne nga ndem nakoyamba ba mpese wana na njoto nanga nayaki makila pete nde ngale kola kote bu mama na nga pe aza mongo papa na nga mutabokola ngai na mwasi na bandundu bazwa ko zonge pa na biso na komina kini ko na biso bazwa ko zonga bazwa kenda na Lac Edouard ba osalisa nga PC na ba âge ba 11 ans 12 ans 13 ans na mona passe boy na PC mais na comprendre te na bela yango lisusu ne ba pete so ba kata ngo e so pe ba na mona passe na PC po papa na nga zalaki musicien déjà musicien qui a mbongo azo côté sous arme d'affaires ateka ba miliki azo na ba poto ba nini bo comprendre mbongo basi biso papa na biso basali mbongo mingi te mbongo na bangi sidaka na basi wana pekisa mbala mubulu mvi ya basi comme ça mutu pauvre bazo boke na mama biso ba PC siko mama na nga zalaki ne mutu le msaki ni mwasa musicien miyeba déjà mutu bandu na kanga banzoto na ye ngai mwana mukiete mena ota mwana mama na biso lokola mwana nsuka na ye tout na nzoto na nga na bela pese so je me rappelle bien na bela pese ta 4 fois mikosa au moins maman na nga lokola zalaki mongo biologique wala bokola nga mama na nga zonga banda âge ya ba presque ba 3 ans moi c'est papa na nga muta bokola nga mais maman na nga biologique pe za mongo azo ko zonga ba yo ko seul na Lac Edouard na bandal na zayi mwana mke mena boso na iloko na yeba te mama ngo soki akufa malade en PC ba sunga ba tretango mingi za ba mama ba mongo na bandal soki na kosi batumi ba bela PC ba treta bango kuna na bandal bisengo kuna côté kuna côté ba baka ya kuna misusu kala ba osesa na Kimbondo mama Kimbondo wana akufa le pango pe bateka siko oya Lac Edouard na kantati lelo ezali nakasa mwana na biloko langi pa bela ngo bateta eka kuna nakasa mama na kufa po bazaba bakoko lemsu ba ne bakitana po batikela yango bana maladi wana pese ba mongo nde bangala nde basonya yango makasi ba mamo bako sunga bato ba bilima wana bango ba ya maladi moko ya mai pese za maladi ya mai bako bakela yo ya ngando bako bakela yo ya nyoka bako bakela yango ya bako bakela ya nini ya ligorodo mwana mobalo bakela pese ya ligorodo ndo moni yango déjà très dangereux bima po ligoro na za na venin siko venin ona ka sore matière na motema kufi yangando etungaka omona njota mutu koma lokola njoto nga babokela nga mingi nde yangando o njota mutu koma okanisa njota sec po eza sec ese lokola mapata wana nde yangando o babokeli eza ya ligorodo eboma mbang po ligoro no aza na sid sore matière na motema kufi
validi azobunda na liwa ndenge azana tosambela pona ye manike azandoki manike na expliquer yo biso tolandaka o très bien kisi njoka lukela biso ba problème Christine alukela biso ba problème Christine mwana barumbu alukela biso ba problème ndenge akenda kolukela biso bangamba mema yo mwasa babia et pourtant moi ça o akufana maboko babia kuta bimaka te yo na babia bokabwana kala. Comment on a mobile bosu bokabwana comment ka mobile nanga likambo nini obotana na babia bana mais babia kufa kina maboko mwasi mususu ya yo te le mususu babia soki fine bebe ya pona yo akena obotana akona okuta na mwana maître John mwana ya mutabakisi di babia na yo tela babia drogue lokola koloka babia ti drogue de koloka mwasi na iba fanda basa la vie allez ayeko kufa tellement kina yo mwasa li babia manike papa no azalaki na bambonga bakisi wana nganga bakonzi azo na bapoto awa manike lo bola na poto bon mutona poto zanga ta photo ya pamba manike ya poto te bayana onde baya bapoto manike ya poto te mutu nyoso kana poto même tanga kala ifoka ngata photo pamba ya aéroport yo zaka na photo poto te bayana yonde baya bapoto et puis yo déjà mon sieste papa na yo abota na mwana musala na ye siko mama na yo mama mosine ya ndako ndi azwa yo abokola yo wa mwana sieste un déjà oza mwana maître John mais papa na bino ki muto bakisi yo nde mutu okoma otikala na makambo wana nzoto lokwa pe oza lokola mwana suka na kanisa si je me trompe pas oza pe msu mwana suka pona ebi fina bino makasi te mais lisolo to yeba yusoba na bandali okoma bandali oh bande ko ngaza mona zona kina bela ngo pona bala pe na zona kina bota pe na zona kina na komina kina yo ba bandali bala te loko moko te yo babia bala yo babia sento yo ndem ndoko boko la babia zo yiba mbongo pa maître John mbongo akindoki mbongo akisi ozo pesa babia ba comme ça babia tokotoko yango na peksa bino ba komi ba jeune na Congo botika ki jigolo o ya kolia mbongo akisi vie baby muta bebe sa vie ababeza manike mani babeza laki bongo ta okota babia makaba ba drogue na nzoto babia ki Angola baninga bazongi kisasa babia na conseil na kofi babia tireli likola drogue pour nini azoli ya mbongo notre John zo ko yiba ya bonganga yimo ko fino no eza malamu te tela est-ce que maigre na âge na maman ba quarantaine ko za maigre bongo na âge na yo mwasi nyonso na vie so comme reprocher ba 40 ans njoto ife mona ne fungama po comme âge moko bobandi kokola njoto ife fungama ta manike nde aza lokola ka mwana 18 ans mais longi ya koko biso toza baninga na yo to ba série 7 tande biso tozali tango zokola njoto ife changer njoto funga po njoto zokenda kokola moi ki mia bonko mais yo kaka njoto kete nikola ko mela drogue mama mukona âge 40 ans mela drogue o sala kate o te kaka te zo mela drogue we poni o sala mutu mabete pona mbongo keni piana no kangama na mona na mukia keni piana po manipula keni piana soko tia na kisi kuna ya tata onda mari kia sambela pa tata onda na kasangulu boyebi tata onda tata wa lobaike la zo mataliko lokola Yesu akoma so combien de mètres pour bamba na kufatile lo église na ezalia na kasangulu basukola kate balia kate bapakola mabene longi mani kia tambola makolo ngulu nde zo moni wana foti tata muta tata onda batabakisi tata onda c'est sorcellerie baza yanke kila kasangungu yakenda ba église wana ma église des noirs mwana moninga ba to kondama yo na mama Veldi bo ba ninga après akoza mukono le msu ba ina ne des à 3 ans bo ba ninga yo bomela moninga yango mwana babia yebi ko yemba ki toko prince babia pensa zo ko avancer te likolo na yo mama mabe yo kanti mwana ko avancer na kisi mwana avancer na kisi te mwana avancer na musala Christine makambo lukela biso mais mena so za boulot na internet moi si mobimba mama mukolo kola yo o le pese exemple na be mission mama mukolo ko finga mama mukolo ko finga okota pa ba na profit okende pa fali noko pas fali na profit fali pe le ko za mwana mongo misu makasi ya timba ye ona tio buto okomo telenga na tenga koko internet makao malonga te conseil ya malonga te oza ajimono ba mami ilela ti mami ilela soza mukolo na mami ilela ko za mukolo na so ba 3 à 4 ans c'est tout ba ninga enyongo metela obuso bo sur internet mais obenga mami ilela mama njoka le ko ba mino so ba na série 7 mami ilela mona asa série 7 le ko mami ilela za ba kola na biso to ba na série 7 mais yo obenga mami ilela ya potelimo zali na buzoba oyo bo mwana batu
to moni makambo so na Valdi ngai lobi muta bengi ngate muta ebisi ngate tango na continue internet na moni kaka Valdi na bi c'est manike olingi ba kisi trop tika ba kisi kata nango domina kisi njora wana bona Christine Christine aza petite sœur à Barumbu mani kisi njora mkote nga mkola kisi njora azali année série 8 série njora série 7 Kisi njora faut za mona ba 80 et 82 po ngai série mona vandaki et pas ya bande et pas ya famille nanga na Itaga na Barumbu kisi njora mona Barumbu mona mke mani kia mkola kisi njora musika de buzo moni wana kisi njora ka kokola moi ça munene moi kola kwa moi na mobali ya opumba ba vélo ndebo moni kisi njora bongo série 8 mani kia série 7 ndozo moni wana atia soki sinjeka na kisi baso na bayoka na yaona te ya kabino bandeko soki bomona ta mobali ata ndeko ta famille bosoni boya eko kumba liwa na kati yo zuwa na mona na Valdi ezali Valdi zu ezali po nani mobali ya nani ya jeune biso nani kapangala nkana nanga kapangala na biso na mwasi na ye Valdi mtalakisa kisi njora siko kapangala asombe kisi njora jeep kapangala linga suma kama ba miziki te kapangala onde ko so kapangala boya na yepo abebisa mbongo na ba musicien azwa na ye ni futa te mongo kapangala za ndeko akota bo famille bo mama nanga mwana ya mayenge commune kin kapangala bayemba kala ba menea déjà bebisa mbongo mina ba musique ba musicien ko baka bango mesi na mbwa abena nzoto na ye akoma na asaka ba business na ye Kofi abotola kapangala mwasine ya ndako lelo ko mwasa ndako akofi kapangala boya ne ba milia ba musique wana po ba musicien pesa bango ba mbongo ba balukela ye azwa mwasine ye o bokange ba vandi na bango calme mwasi kitoko il faut quoi ba mongo nde mwana na Valdi ayeba ina kapangala a partir kapangala de ayebi kisi njora kapangala sombeli kisi njora voiture pa ala saka yembela ki banzembu abina Valdi ko sombela Valdi voiture kala mingi te kaka lera ba mikolo ala kaka sombe mani ke déjà na voiture ya Kenya sala zuwa na voiture ya kisi njora sala zuwa botala ka mutu so sala ba émission moi c'est akbab ya wana balukela biso makamu na kisi njora bino kanisa biso ko to fanda ka boito melama to ba yuma to ba koko ngama mami ko binga ba mami ko mena mama jeune na la quarantaine c'est vrai na maman na wanga na te pona kolisi mwana ngana ko bota mwana 30 mwana nga liboso kala mingi tazo ke 30 pona bote na âge ya 18 ans mito yima kamuso ne ka meto so ba yuma ta bino bolingani ba boka biso mabanga po boy babiso akanga mina monana muki akeni wana kanga mina keni pona nini aluka visibilité akanga mana ba musicien yo kanti biso bali musicien no yeba ina ba musicien ngambe pala nga za musicien biso ne bena ba musicien nyonso eza caractère ya mutu. D'abord, mille musique na linga angote, mille mama banga na linga angote. Oza ma bé tant que maman. Kokote la batu ki c'est pas tata onda, mani ki assemble la pas papa onda. Na kasangulu akenda watambola makolo ngulu, ti lelo ba maman 50 60 ba vierge ne kuna papa tata onda kuna. Albaka za lokola yeso ko matalikolo akufi matili kola komika so combien de mètres ko ya banjanya akufi. Ndo mjambe ya mama nike ye wana. Obomi mwana bato nyobo mwana bato apozo kosa ki kolokoto modeli nini mwale za PC ya nini ya ligorodo motike la bato tete ba vidéo buzoba et tant que maman zo la passe po mwana na kibe makamaro lo bien zo la vidéo te manike yoka vidéo audio na ngai oya ngai migo ngape na mwana bandali na botami na bandali na kol na bandali lubaki za 65 bandali banda ti lelo ba famille na baza na koko na nga sombago bandali banda ba mama na baba na bandali bino boyo na bandali ndiko ya bokuti biso wana bandali esa ngala beta tolo na bandali e lo panga koko eza lo panga ngata yo lo panga nyo somba banda drogueur mama mukona age no drogueur o moti bana mibale zonyo ko la mwana bato bokeli e maladie vadia kaki yonde soni yo so mona to pesi muta kufi kado bando lwakenga na kunda mama na yo ba pesi Valdi mbongo na mutongo yo mto yebana na ye so mwasi mona na tanga bakombe beve na fula na batute mutu mo yo yeba ina ye apesi Valdi mbongo atindeli ole mama Valdi akufaki zo $100 pesa Valdi olongoli $80 pesa Valdi €20 oyesu na $20 wana so bina Valdi bokabola le mwasi nga bedi Valdi bimena non natindeli ki $100 abi manike penza mama na ngato sala kana ina zana matanga
Bapeni longa so batindi linga $100 olongoli $80 olio isu na $20 to kabola okomo bana pesa ki mbo yo manike yo longo ni o sala ko pesa mutumbo yo ya ona kamera bino ba mama congolais ba zo bana batata congolais ba na manike asala nini émission ni manike apesa indicatif bolandi pe pesa bino conseil soki mafinga te drogue na drogueur mo ba ko bo mamutu drogueur mo bo ya ko ça n'importe quoi pour la vie à mutu. Au bébé c'est moi dans la vie et ça c'est Maniké qui a fait ça, personne d'autre, c'est Maniké. Valdi na côté lié po Valdi a un chroniqueur a moi na moko madame moi na finga c'est la première fois moi na Valdi a tomogi et puis la personne moi na raison maman mukola son kana bana mike maman zoba le rôle là kana mibala bana mike o comme peut Valdi comme camarade na yo drogueuse oza mutaba drogue maman mukola zanga mawa. Tant d'autres connaissez moi na yo vie. Côté au fingi fali, côté au fingi ferre, côté au fingi kofi. Yena nga ko zoyo yo. Muta oza muta li boma. Nga muta ko ata fali na CPD fali atiki yo. Nga muta li boma karama na mani ke pozo la muta li boma. Ndoki ya mama. Yo muta sali fali bongo boto ko bango la chroniqueur na Kinshasa bazo banga menga na poto awa na émission ke yo muta sali valdi bongo. Ezo mona na eza PC eza ki tututé kolokoto ça la 3 jours kolokoto ça la 3 jours biso to bota manango to jengo na kimukolo to bota pe bana na poto babela kango varicelle ça la 3 jours et bimi so ba pakoli mutu pondu ba pesi mutu banini et bimi sous makasi et bimi ça la 3 jours moi fièvre muke siri eza maladie elembo ele kaka na mutu ne so na vie na ye. Quelle varicelle bon mona boyina vi bola kisanga ba photo bino bela ba varicelle bola kisanga ba photo ya muto abela varicelle bima e bongo n'importe quoi ba ndokine bo côté là e bato ba côté là man que vous êtes tous des sorciers pas bon moni tozo le baté to fandi calme mona nazo mona pas c'est sikazali et puis nazo mona be mission mususu maman moko boye maman nani na linga rapé à ça émission na ye cœur sensible ba ndokine ba kota une émission fait sensible lobi na butu bazo condamné kaka toboité soyi bata théâtre ba finga biso bata pote mais bon mélanger ba tunyo sauté Valdia finga rabino na ngo boka pa Valdia finga bino ba mama complexé tambo benga bata théâtre botine la bango mbongo ya biso ni nakati bino mo bokoma ko luka mabangati boluka ba kombo na bino na mabanga so bata théâtre ba fingi bino ba pesa bango mo ba fingi biso ni sauté mais to côté na côté qui pona mama Mélanie na OK mawa azo maile mbongo na ye tinela ngo ba fele tinela ngo ba vevi na kisoke pesa bata théâtre ba bula wana mais pe bata théâtre nyo sauté na bata théâtre baza calme ba respectueux le quoi ba sai ba ilombe ba nani ba sai on ebele baza ko se respecter si la bisao ezate bata théâtre parce ma groupe para moko ya Bellevue ba groupe ba yesiko ne dongi ba ngote ba groupe à salité to ça désabonné mais na ko se débasonner pas et pas ya ilombe ni et pas Bordeaux ni et pas ya Caleb non ba nyo soko to on a chassé mon hôtel il a la moko non boba ndako finga mona na Valdi bo suboka ina impoli soki le mission film na film comme na Valé ngami ko komona ndango za pona Valdi et mission film na film za deka polémique buzoba mais le na ko ba ko la émission na fani na yo ki pona Valdi ken pia na mona muta buzoba muta polémique mais Valdi ne muta vandi cette émission yo Maniké jalouse au compte le panga papa le panga nga biso soto côté panga papa na biso to lobani to côté ma panga ba koko na ba papa oza mama sonio lequel déjà vie nano kufite luka Yesu osambela rato sambela na église tata onda na kasangulu olobango pe yo moko onga nazali nani kipavita dingoaku ya bandoki mwana mutu na kondima mwana yako maniveau wana nana kondima bo partager la vidéo ya Maniké te c'est une sorcière elle a tué l'enfant de obi obomi mwana na ko ko foyebi bonicité na mwana mko peso respect zate aussi ko swali sana ba lo rashu o swali sa ina mwana biso il faut quoi ba mongo na mwana wa manjo to mikena mwana yolo kola mwana ngami na to nani mwana yo ya mukio ya kitoko yo bana so ya filmu na filmu ba lo rashu bango tu bana so bazoki ma yo ken piana yo so na kindoki na Maniké tika makamba Maniké di ou bien ko so bana ba tuté Valdi si aussi luka na pêcher na moto to ko s'abonner pa na yo ken pia na yo bazo pexo na Maniké comme il faut yo kate atia una kisi so bazo benga yo zo kima yo komi nani yo
bazo pekisa yo mwana il faut yo kaka ba pekisa petit tika mwana moi so wana za mabe ozo yo kate fali pa boya bino ka likolo akeni piano ya manike wana ndoki manike tanenga zalo kola ba coiffe ona mukila ya nini ya na lopele ya mbisi la sorcière église papa onda mama ndo na ndone changer lelo comme Yesu lingwa ko ditata ko di mama ko oyo saliva di mwana ko matate o sali mwana wana za orpheline nazolanda orphelin nazolanda yende ngato kunda papa nae nalandi yende ngato kunda mama nae même pas inane lingo boma mwana wana manike motema mabe me valdia za ya nzambe lobi nga mabolongo nanga ezalaki ko prier na pira pona Congo pona mkonja mboka nanga pona mboka nanga Congo pona ba congolais nyoso partout ba na teng na tous les 5 continents manike nzamba ko pambola yo te nzamba ko punir yo. Pour moi, pour les Congolais, na tombola mungongo bomoni na gazembila na biso mboka na partager na bango mindele. O bambila basali mama na biso Congolais na linga na sepela te bato ba nyokola ba Afrique, même pas que les Congolais. Nous sommes des Africains. Bio na Congo ba komi ki ndoki motema mabe ko boka la bato malade zangati na koche ba passer zangati na maninge ndoki o lingo to acho. Au moins to bimine émission so bana miso côté là. Ba benga ke le bondimaki. Ndoki la sorcière Kalaba la sorcière. Kalaba la sorcière ndoki bino ba chroniquer bozora manike to ba ko désabonner pas na bioné to ko désabonner na batate na bata ya théâtre batate ba komole na ba delite mboko yukuta ba théâtre mikolote ba théâtre o ba groupe ya Bellevue ba côté là ki wana to bilongi na bino to ko désabonner so e pas na bino ba chroniquer ko ya mabe boyo te ba kisi bandoki Manike la sorcière, so ina mutu même pas une semaine mutu abeli. Valdia beli maladie 2 semaines, hein. Kolokote ça la presque une semaine et sili, hein. La sorcière abi kolokote ndoki to yebia za yoko tele mela ba yuma bisote. Tozo boulonné politique, tozo déboulonné pe ba ndoki a Congo, tozo déboulonné ba ndoki a poto. Tout déboulonné, tozo déboulonné bino. Bachor. Tolini Congo e mata. L'homme ko bolingi taso mama migo mate ko mata lelo ba sorcier tozo bunda pa makama mboke bonga ole bino bolo bela ta makama mboko mokonja mboka zo sala to tshai maboko olo ba ta émission pa na bakuluna loko za mama koko internet o pesa ta be mission ya kitoko ya bakuluna o te ya kapona makama communauté ba mabala ye mama koko yena makama drogue na kati internet ndoki ya boma babi ya sorcier. Bisous bankala na tikibino lelo pe na zo bundela peuple nanga quoi mona na babokeli maladie na mama wana basona ki na mama wana même pas une semaine yo mona tikibino photo alors bina mwana ko lakisa yo nga za ndona papa na zaki mutakisi maître John Abandali mutabakisa bakonje basakombe nyozo mona wana tata wana bangaki nganga akufa ape mwana Bandali amela ba drogue mwasi ababye babota bana mibale baka bwana babia puta bala eta bota pena abala kutu mwana mwasi busu na simane akoma na komba babia na mnoko la kindoki akote pa ken pia na chroniqueur be misoko ko ba trop finga na kofinga lokoso mbongo likola ko somba drogue mama mukolo bomela drogue ndoki yo ote ya bana batika drogue yo zo linga ozo mela drogue po oboma bana baninga so falja kufi ko mona manike la sorcière Kalaba na yo ken so yo tiki manike te to désabonner pas na yo lisusu to émission déjà de toute façon fallait attirer bino mosika bana mongo balinga buso bate bon il fallait joba fallait a mongo yo il fallait rodi mabuzo ba na bino bofinga bato boya nzima bino bokumisa ke n'importe quoi toko tika bino bandoki oboma mwana bato bokela mwana maladi bobi passe mwana mbala zoyoka bobi passe ampese ngala bela mpese e bele na poso kitoko ngame o mwana ta cicatrice mwana tioto nangeza te tala na nyoka mabwe na nyoka mana pese na nifumo konzima te na bomona na mpese lokola pe na linganza mbela lingana nga pe makama kokata manzolo koteke o ezonga lisusu te na kopie na libala bomba na lisusu pa nzinga riba mpese lisusu mena bika akaka pona obika na molimo bino bosimba bakisi na bino mona muke esika na chronique ebete loko moko ta ebikisi te valdi kaka sa o ya nzambe valdi akomi mwana nanga to fula e valdi so silisi ofungoli chaîne na yo ya bien to kende kuna biso nyonso oza mwana malamu yo keni pena soko lapi manike te to désabonner pa na yo loka poza ke impoli okolia ke impoli na
chronique wana ne be fulio pour na falit. Est-ce que ozaki na bato ebele ozaki varioté ozaki ba bato ebele boy? Siko fallait aza muto ya bien, alingi makambo ordre, alingi boye boye. Yo siko yena makambo ko zong saka ndoki wana. Noko famille ma ya. Noko fallait ata famille manike. Ce qui est mokoté ata ko telema ya ba viol. Yo ça les violence. Et bon mon avaliso akufa ki manike ndoki. Yo so mona kolokota boy. O pesa na kanda bo tinela nga vidéo na te dit. Et tant que maman ba garçon ça me fait mal. Na bela mpese na bi passe nango. Ba tu ko mami ka ngami ko na ta Congo mbasu. Mi ko sa moko ko sakana te. Heureusement ba prier pour aller ça sambeli mbango ekei. Et bon on pese na bela banda bo mwana. Ba bokili maman na biso ezinga. Bango mbasa ba musicien. Ba mbanda na bango bele ba musicien bandumba. So ba bokili maman pese. Maman kuna so kangisa banjo tonga ko na mwana mukie na badiko bela pese banda ba âge ba 7 ans, 8 ans, 11 ans, 12 ans. Et so kaka ngai. Pour le ngana za pembe na maman mingi. Mais na mona ngo na mnyoko bana ba pese. Oki bala sudi bala bombanda mi bala ba waka. Ba pese na ba pese. Dokola ngape na yebaki Yesu der na koli na lingi makamako kota banganga te bakanga bakatanga njoloko po ba pese ya lisusu te na yebi yango kanga nzoto te Yesu na Yesu kaka nazo nyoko na poso même so na moli mezo zwanga na mkufa te na yebi passe en pese za pesa ligorodo soka venir on est bokole na mona na mama mona ba doke mame mona na linga akufa na misala bozo ata ba mbonga malambo moni tina na boya ka chronique bomoni tina boya ka YouTube. Bon mon atine maman migo boya YouTube bomoni yangoyo kongola ko boma mpikola enero mbongo pe bozo YouTube malonga te combien de youtubeurs basomi ba pangu ndaka mbongo ya YouTube combien so bozo suma mapangu lepso mbongo ba mabanga mina mbongo YouTube ba pesa mbongo malonga te parce que na mona na bebisa réputation nga pour futa nga 300 500 euros 1000 euros pourquoi madame na beta libanga nga pa mundele ya futa nga mbongo nga na bien na retraite nanga ole na tsona ka ba YouTube ya buzoba bo finga ka batu po bo mana bo simba ka bakisi n'importe quoi ndoki manique la sorcière kalaba la sorcière muta taonda ndoki mama koko longi lokola koko shaka zulu na tiki bino bo saka na pasi ya mwana surtout mwana mobali ya ka pasi bana baso bota bango ndoki ba bima mais mi bana do bunda na mwana ntuka nga boka nga mpese voilà ozili lisu na motema migo nga zokisa nga mo mena bana nga mibali te bandoki manike la sorcière kalaba atiki bino bakala na nga mukolo mala mukolo pe na za shosho be box enquête te na za na kandate na bien leo kuna bina omelaki c'était leo na obeta moi moko ya malili na se calmer moi esprit po bada to na la mungi makambo ezo ya kaka leo pe na meliki cité na mena pe na moi pour na kir qui est là dans 10 jours mais les là est molimo c'est très chaud na ba vidéo ba otindela na obeta moko ya malili na minute pour na calmer moi molimo ekita bisous.